Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonsoir Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotan Ngamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Toye na sije moko bana na biso ba congolaise bazolela mama na bango asundoli bango na poto. Asundoli bango ndenge nini zala branché na pesa au détail. Bande na biso abasi babengi na des shows Denar TV. Balobi tonto des shows, toza na problème to lingi to yebisa yo. O sengela biso conseil public. Quel est le problème? Ndeko mwasi alobi boye tonto des shows. Biso toyaki na poto tozalaki bana mike. Tozalaki na Kinshasa, maman nanga voyageaki aye na poto. Aye ko récupérer biso après les années ka ndenge za maman aye na poto avant. Après aye ko bengisa bana na ye na poto. Mena kati wana baza mibale. Baza ba cousine, ça veut dire bayaki ye na cousine na ye. Maman, tantine na biso oya benginga ye azali la fille unique de sa mère, la fille unique de sa maman. Maman na ye aye ko bengisa ye na Kinshasa, na cousine na ye moko babande kokola ensemble depuis Kinshasa. Maman aye na bango na poto. Maman bandi ko bokola bango. Après le temps, maman akomaki na ba idée ya koluka ke a changer mwana na ye makanisi envers cousine na ye. Alingaki azwa part ya mwana na ye moko, mwana pe akoma contre cousine na ye o ba utaini na Kinshasa. Tantine na biso o ya benginga yende mama na ye o azo sala bango mibale mabe na ndako. Kolo mama nde abengi apesi di solo ya mama na ye awa. Alobi boye, abi tonto des shows tozaki na ndako tozo vivre. Depuis tozaki bana mike, tozo kola na ndako esika moko na cousine nanga ndenge toyaki na Kinshasa. Bref, mama pe tokutaki ye azwaki mobali na ye mususu, ça veut dire beau-père na bango dans l'ensemble bazo vivre, c'est-à-dire papa, maman na bango bana mibale o bautaki Kinshasa. Maman azobokola bango ensemble, mais maman akomaki na ba makanisi ya mabe to pe ba comportement mabe envers cousine na ye. C'est-à-dire maman akomi na haine envers mwana ya leki na ye, alingi kaka mwana ya ye abota, mwana leki na ye ya mwasi alingi ko sentir ye lisusu te. Na fungoli parenthèse moko rapide pour comprendre. Maman na olingana tuna boye. Yo ozui mwana ya ndekono oye na ye na poto. Oya yo mwana tango tira na Kinshasa balingaki ye bayinaki ye te. Mais ozui mwana ndeko na yo oyene na poto, okomi contre mwana wana. Okomi koyina mwana wana, c'est pour quel intérêt? Yango zo mwana na poto bana ebele baza ba victime ya ba problème aboye. Ba parents ebele bazui bana na bango na Congo, baye na bango na poto baye ko sundola bango awa. Ebele. Tozo mona bana ebele babwaki bango na ba conseil général. Ebele. Tozo mona bana ebele bakomi ba fazer na poto. Ozui mwana batu na Kinshasa pona lokumu ya poto. Okomine na poto okokoboko la ete. Ozui mwana batu na Kinshasa pona lokumu ya poto. Oyeni na poto okoko supporter ete. Yomoko détruire vie ya mwana wana yomoko bengani na ndako. Ezo sala passe ba problème eze ebele na poto. Ebele bana ebele. Bakomi partout pona nini ba parents bakenda kozwa bango na Kinshasa baye na bango awa. Ba noko bazwa bana na bana kasi na bango baya na bango, ba mama leki bazwa bana ba ya baleki na bango basi. Donc c'est-à-dire désordre belé na communauté congolaise. Mais au sala bien te. Na kangi parenthèse na ngena lo babongo pour comprendre. Mama bandi ko menacer mwana ndeko ne ya mwasi o ya bengisaki na poto alingika o ya bota. O ya bota te, mais bota ite maza mwana leki na yo. O bengisaki na poto pona nini? Maman na biso abengi alobi tonto des choses soki nga nazaki mutema malamu te na makambo o mama bande ko yebisanga ngana cousine nanga meto kabwana kala me ngana to sito kabwana donc na ngana bando sentir ya ata mukete me nyonso o mama bande ko yebisanga pona cousine nanga
nandima yango te pe na yoka yango te mais posa mama ezali kaka a séparer nga na ye akabola nga na ye mais cousine nanga tokola esika moko to utine na Kinshasa to uti esika moko to koli depuis bo mwana to ye na poto tozali na ba âge amike ya ba 10 ans 12 ans tina ndenge leo na koli bo tozana mais mama nanga devoir na ye mission na ye ezalaki akabola nga na cousine to vanda na ndako bakanayi kofinga cousine nanga voir même mama bimara même libanda ko kendo kofinga ka ba camarade na biso o to tambola na bango ko kendo swana na banda kuna bango partout ba okende mama na bino ayaki agangaki mama na bino alekaki aswanaki mama na bino ayaki alobaki boy abi tonto de chona komaka partout na okende na komaka ko senga pardon pour na mama mama lekaki alobai mabe pardon bolimbisa maman le kaki alobai mabe bolimbisa ye c'est-à-dire maman comportement ya mabe bavanda ina ndako du fait que babanda ikoko lesika moko ya koma idea na niveau ake na université aye kolongwa na ndako ake na université atiki cousine na ye na ndako wana maman toujours ba comportement mabe voire même alobi tonto de choses na kuta maman na ba conversation na ba famille na Kinshasa azoyebisa ba famille na Kinshasa ke biso totanga raté to kima classe le monte to sala na poto a même tanga na université na otanga mais maman nanga azui téléphone po yebisa ba famille na Kinshasa nga na tanga raté nazaka bitambola pipa na poto maman azo sala guerre na mwanu ayemoko abota y compris mwana ya ndekone ya mwasi maman na biso alobi tonto de show maman oyanga moko azo sala nga guerre ebanda ekokamwisa nga même eza maman oya botinga yenda longolinga na Kinshasa ayena nga na poto mais du fait kaza maman nanga na ani eloko ya kosala te nyonso aloba nanga na yokaka na pesa ape mama toli mais mama yokaka kaka te mama kofinga nde kofinga bref ndeko mwasi aye kokende université ake kotanga ba classe ka ndenge ezalaka akendo vanda na campus avandi na campus avandi na homme ndenga atikaka cousine na ye na sima na ndako bandaka ya bimanga na ndako akendaka université mama atikalaka kosombela esusu cousine na ye même pas sous-vêtement c'est-à-dire cousine atikala ko souffrir à 1000 degrés guerre yena mama leki na ye na mama kulutu na ye cousine atikala ko souffrir guerre yena mama kulutu na ye mama kulutu akipaka esu cousine abi mukomsu na vandaki cousine na ngai kotala nga na homme esika na zali esika na kendai pona tanga cousine azoya pantalon ya kotoboka ba pantalon etoboka na se ya makolo bilamba moko bizarre cousine nanga azoya mais mwana mwasi comment mwana mwasi akoza salite boye na fungoli deuxième parenthèse pour comprendre yoka ezana ba parents mususu bazo souffrir bana bango moko or tanga zo nyokola cousine na ye wana tanga zo nyokola mwana ya leki na ye mwana wana azana ba droit ya bambongo bafuta na l'état parce que comme non majeur ta zana maboko na bango mais bambongo wana boko sala ki forte bobo sarape bana c'est ça aussi le problème yaya pourquoi ozoki mwana muto ya ni na poto po ya osala ebwe ce n'est pas la peine nyoso no ngaka ka pozo lokumu na Kinshasa ke obengisa mwana fulani na poto mais oyena mwana fulani na poto obwaki ye okomisi mwana muninga fazer yango moni pe bana ngo ba msu na poto elo mo pe ba osala ezate classe malonga bazotanga ezate na suka ka toke na bango misala mo na ba compagnie ba manutentionnaire vrai ou faux bana biso ba congolais plupart bazotanga classe ya malonga te parce que ba parents balingi ba problème na bano bango mo ba boti ba parents belé bazui bana bango na Kinshasa ba ina bango ba sundoli bango ebele yango moni mwana congolais suka kaka ata tangiso akomika na niveau ya bac akatani toleki na ye na manutention ebiki manutention kilumbila tuna papa na ndako akoyebisa ona kangi parenthèse tozongi na sujet maman na biso alobi tonto de show cousine na ngai kotala nga na université mais façon ayeli très sale bizarre ba pantalon toboki na se pantalon mwana mwasi toboki na se binde pantalon ezaka soko lati yango trop échauffé etoboki na poto ya poto yango oyate oyokaka na musika mboko koma te mapate kweya bato baomona milinga awa na poto
alobi atuna cousine nanga mais comment okoza na étape quel est le problème cousine akangi mutema boyi koloba mais au fur et à mesure lokwa basolaka bien na cousine na ye cousine ayebisi vérité nyonso alobi omonika nde yo longwaka a okenda na homme nga na sima kuna depuis yo longwa na ndako wana ta sous-vêtement basombelanga te sous-vêtement basomba te bongo pantalon tala niveau ki motema mabe moto azosala ndenge wana mama kulutu na ye oyo abengisa ye na poto c'est grave et chance maman lobi chance eza parce que mobali ya mama na bango azalaki aza papa ya malamu soki azalaki papa mosusu ya mabe akendaki ka ngamba mwasi na ye mais bango baye na cousine na ye tanto bangai bazala bakima déjà ndako mais papa azalaki naître mais moyen asala eza te mpo eza bana oyo mama ye moko aboti bano ye moko aboti alingi bango te papa osani bano yo moko boti olingi bango te mobali no osani osa eloko te mais au moins azalaki naître abandaki kokitisa mwasi na ye moke et puis abandaki kokotela cousine wana mingi parce que maman anda olinga oyo ye moko abota alingi cousine na ye te mais papa na ndako abandaki kokotela cousine nde yango cousine azali na mwa équilibre et puis na ye moko abinga mona ndo kokotela cousine nanga po touti Kinshasa toyaki mike biso mibale touti kokola esika moko bakolisa biso mbale esika moko toye na poto tokoli esika moko na ndako mambo mama na ndo olanda yango te bref atuni cousine ayebisi depuis yo okenda nga na ndako wana ça ne va pas ata sengle ata sous-vêtement ni mafuta kopakola na poto yango omona bana mosusu ya bakongole baotambola bana baza bizarre basapatu salité bilamba salité donc il y a des choses qui se passent na ba famille na biso awa na poto non ezosala bien te yaya maman ya ndenge ni maman mutema mabe boye maman ozo combattre mwana oyo moko boti ozo combattre mwana ya lekino ya mwasi bongo so ezaki mwana ya mobali so ezaki bana oyo ya kokuta na libala yango moni kote bo obebisa ba vie pe ya bana mususu parce que ba oyo yo moko makila no moko osala bango boye bongo oyo boti te esali mawa pasi na soni akendaki atali ndeko na ye na niveau ya homme a expliqué que non ndenge nazawa depuis otikanga pasi na pasi eloko moko basalelaka nga eza te voilà jusqu'à tel point ndeko na ye cousine na ye wana ayaki komona ke trop c'est trop cousine akanga bisaka abendana akenda alobi nga na okoka esu kosupporte kovivre na mama te ndeko mwasi asali nini abendana akei tala kote oke kokomisa vie ya mwana bato oyo olongolaki na Kinshasa oyene na poto na Kinshasa bakokumisa bakomema mutu na poto nzoko ekoboma vie ya mutu na poto mboko koma te mapate kweya toyoka kaka mutu ake poto oyebi na poto yango ndenge aovivre oyebi na poto yango makamuni ye azomona voilà ba réalité ya poto cousine amoni ke kosimba lisusu te lokola balingi nga te tina degré boye cousine akanga bisaka bima na ndako akenda alobi na préféré na vivre toute seule nzambe nde mobateli nzambe nde asungaka vie ya moto bref mwana mama kote pa kendaki na homme na université asisi classe azongi na ndako pa na bango la même chose mama guerre na mwana ya mwasi ça veut dire alingi ko sentir mwana ya mwasi te mwana ya mwasi pe également monika que ça ne va pas ko vivre na maman na ba façon boy c'est ma mère au lieu to vanda ya koluka ke un jour to zongi na malubato ba désordre monsieur ko salama maman monika ko bima mwana mabe tanti na kangi bisaka sa nini abimi na ndako mama oya boti ye akei voilà pourquoi ba ko senga conseil public ba sani na maman na bango chose grave tango kangi bisaka akei du fait ka sali déjà moi ndambo classe na ye amonika comme na capacité ko vivre ye moko libanda akangi bisaka na ye akendo vivre libanda maman lobi na ye boy pesa biloko nyonso o nga na sombela yo na bilamba na ba bijou o nyonso yo ebinga na sombela yo zongiselanga mama moboti mwana oyo boti obotola ye biloko oyo sombela ye mais non eza mambo soni na fungoleli o troisième parenthèse pour comprendre eza ndeko mususu abenganga alobi desho nga ndenge nazawa ba parents nanga bakomisa nga na poto mais ba parents bazosenga na zongisela bango mbongo voyage o basalaki pona ya na poto mboko koma te mapate kweya
toyoka kaka bayaki poto mais oyebi makambo baye komona na poto oyebi te elo ni ngai na loba comment yo parent oki kosenga mwana yo azongiselo ba dépense oyo saela ki epoya na poto mais je ne sais pas moi des choses jamais bano yanga mwana yanga na bengisi yo na poto lobi kuna so okomi kosala okomi na mbongo na biso ke zongiselanga mbongo na saela ka opo na voyage no yaya tozala ba parents après ba congolais tozala na bolingo ba parents na biso bolinga biso ba papa tolinga bana ba mama tolinga bana biso comment kosenga dépense oyo saela mwana zongisela yo non tala ezana makamsu sezoleka na ba famille awa na bamboko to bima libanda tu peux pas croire ezana batebele baye na poto ba parents na bango batia bango devoir bazongisela bango mbongo ba billet bamususu babalisa bana bango par force po baluka mbongo ya billet bamususu bazobalisa bana bango na mbongo ya billet na mbongo ya dépense oyo asalela mwana po na voyage abina on récupérer dépense nanga bon lokwa bo récupérer dépense na bino bongo lobi mwana asali sote soko kufina nya okundo ka mwana yo soko zi problème kaka mwana yo soki makamso mike komeli na vie ka mwana na yo parce que autant bino bo récupérer ka dépense ya mbongo ba billet o bo bengisela ki bana bino na poto si ma mikolo boza na besoin mbongo te c'est juste une question kangi parenthèse na lingi ba parents ba prendre conscience quelque part na biloko aboye to tika eza bien te tozongi na sujet maman lobi tant na bimika na ndako na bisi maman nanga bon nga na kena kendo vivre nga moko pona sina koli e kozala bien na koma indépendante maman lobi o mondengo zokende oyo nyonso yanga zongisa ko banda na bilamba sapato ba bijoux nyonso na pesa yo o na sombela yo zongiselanga chose grave tantina lobi na zwa biloko tout tonto de choses na zongisela maman nanga yango to tuni boy ndenge bazongiseli yo biloko wana lobi ozana na besoin lisungi moko te lobi okoma koko te lobi okolemba te lobi ozana na besoin te ya infranté na part ya mwana no mwasi oyo botoli biloko non ça fait pas bien ba mame belé bozana ba erreur mama so ozaka na erreur beti mwa no mwasi pesa biloko nyonso na sombela yo non obeti mwa no mobali pesa biloko nyonso na sombela yo non ogangeli mwa no ale pesa biloko nyonso na sombela yo non tango sengi yango ndengwa na pozongisele lisusu non soko sombi cadeau pona mwana yo tikezala pona mwana bo pesa bana ba cadeau parce que bolingi bango mais pourquoi soko gangeli obotola ba cadeau nga soko obotolinga cadeau kozongisela nga isuste soko obotoli zo yango libela ça fait pas bien un parent qui aime bien son enfant châtie bien son enfant oui et non plus que obotola biloko yo sombela ye tango obotoli elelo alesima mikolo ye obi otezaki nango ka akanda zwa non ezalaka te soko sombeli mwana biloko pourquoi kosenga yango na se akanda te yaya gangela ye loba na ye mais jamais okoloba na mwana ke pesanga biloko na sombela yo tant kande si lobi ke no te zwa pona loba na kanda non ezalaka te mais au moins maman lobi na mwana ya mwasi pesa biloko tu na pesa yo o nyonso na sombela yo siko yango totuni lobi kuna okozana na besoin lisungi te na sima mwana wana. C'est à vous les claviers, pesa biso ba commentaire, to ba nini yo ki koloba. Tantine na biso lobi des shows de Nar TV tozana besoin ya conseil public. Tiango kuna batu nyonso ba yoka makambo ezoleka na famille na biso oyo mama botinga azo salanga. Mutapesi lisolo o eza mwana oya ye moko. Yenda réclamer passion. Bongo cousine wana, c'est-à-dire amoni nina, amoni mamonamboa. C'est que cousine na ya moni oya minene, amoni oba mona raté na vie. Ça fait pas bien, c'est regrettable. Voilà pourquoi maman na biso lobi des shows de Nar TV tia en public, nazana besoin ya conseil public. Et là on y to senga. Pesaka conseil na se ya commentaire. Na pesaka merci na bande ko nyonso ba pesa ba commentaire, c'est très important. Conseil ni oki ko pesa maman na ba acte maman sali na bana na ye wana mibale, surtout na cousine wana. Conseil nini okoyebisa maman na acte asali na mwana ye moko oya boti. Conseil nini okoyebisa bandeko basi. Ba tenir maman en rigueur ou pas. À vous les claviers, pesa biso commentaire. Na pesa merci na lobi na bandeko nyonso ba pesa ka réponse. O ba eba ko raisonner bien bo komela ka biso vraiment pesa conseil o ekozala profond.
Mama kolo likambo soka yoki à prendre conscience. Bandeko basi petango bakotanga, bango mo bazwa réponse. Ya onde tina toye na sujet o na public. Tolobela biso nyonso to sangisa mayele toleka kopesa libota oyo conseil surtout maman à la base. Soki ozana lisolo a bien benga des shows Denar TV numéro nanga ngwana pesa biso ba sujet bien tolobelango et ko sala bien. Soko lingo pesa nga lisolo ya ko komate ko tindela nga pe ba audio te na omona te ba message eleki trop na téléphone. So za besoin lisolo benga nga directement na WhatsApp et ko za l'important. Soko komi na komona te, soko tindi audio na komona na nga ngote. J'ai plus de 4000 messages na téléphone na tanga ka isuste. Voilà pourquoi komona bamsu na komela ya répondre te batebele ba o traiter nga que non to komela ka o répondre te pourquoi non. J'ai un problème de messages, il y a trop de messages. Soko zana lisolo lingo pesanga benga mbala moko ko hésiter te na yambara mutu nyonso. Toleki na annonce. Toye na annonce na biso lelo annonce ko zala penda ya kafu kafu. Toza na annonce a kafu kafu na yebi ke koto onde mato ya ba papa beti betaka. Nga linga to seka mke na linga sio na sa l'émission na nga moi ko seka peza na kati sala kitoko quoi. Merci quand même toleki na annonce. Rapidement na on peut annonce rapidement aussi dit ça. Toza na maman na biso moko. Toza na maman na biso moko aza awa na France. Maman aza na France, mère de 3 enfants. 35 ans d'âge, aza na besoin mobali ba kumbela na ye. Alingi mobali ya 38-46 ans limite. Benga des shows Denar TV soko ze intéressé. Toza na maman na biso mususu 42 ans d'âge. Aza na Irlande. Maman ya mwana moko aza na Irlande. Aza na besoin mobali ya bien ba kumbela na ye. Alingi 45 à 52 ans limite. Toza na maman na biso mususu 26 ans d'âge. Maman balate abotate. Ukraine. Aza na besoin mobali ya bien responsable ba kumbela na ye alingi limite d'âge 30 ans, 40 ans. Toza na maman mususu. Toza na maman na biso mususu 28 ans d'âge. 28 ans d'âge. Aza na mwana moko. Aza na besoin mobali ya bien ba kumbela na ye maman aza na biso awa na France. Vie posée kanda pale makambutu ko yela intérêt te yela bolingo e ko sala bien soko landi ba intérêt obeta mutu na libanga to ya ko bimiso aw. Voilà. Toza na maman na biso mususu yepeka maman ya mwana moko aza na mwana moko 40 ans d'âge. Aza toujours na Paris. Aza na besoin mobali moko ya kitoko ba kumbela na ye maman lobi mobali ya choko te. Soko pakula kambi choko ko yate maman lobi mobali ya masanga te cigarette te. Mobali azala 48 à 50 ans d'âge bakumbela na ye. Naza na maman na biso mususu azana mwana te. Maman azana 27 ans d'âge. Azana Kinshasa. Azana besoin mobali responsable bakumbela na ye, ana besoin mobali 40 ans. Naza na maman na biso mususu ya suka 44 ans d'âge. Afrique du Sud. Maman azana 44 ans d'âge, Afrique du Sud. Azana besoin mobali ya bien bakumbela na ye, maman azana mwana moko mais mwana azana Congo démocratique, voilà. Toleki kota ba papa, nazana papa na biso moko 42 ans d'âge Paris, azana besoin mwasi bakumbela na ye, mwasi abotate 25-35 ans, so vous intéressé benga des shows Denar TV. Nazana papa mususu Kinshasa 31 ans d'âge, azana besoin mwasi ya bien bakumbela na ye 25 ans 28 ans d'âge. Benga soko ze intéressé aux ba coordonnées en privé. Voilà, donc naza pe na communiquer moko eza très important na ndeko na biso moko ya mwasi azana terrain à vendre na Kinkole RDC Kinkole Kinshasa azana terrain à vendre na Kinkole 20/20 terrain à vendre terrain vide 20/20 na Kinkole ezana principal na route principale ya Kinkole. Voilà, si vous êtes intéressé, vous avez besoin de terrain vide na Kinkole, Kinshasa. Benga na des shows Denar TV na pesa au coordonnées. Maman lobi okuko futaye à compte goutte. Il faut la moto na poto. Bo kutana, bo sali ba décharge. Au tindi famille na Kinshasa, ba kali terrain, ba vérifier tout document bon. Allez, bino na bo sali ba contrat a na poto. Bo futani ba mbongo en compte goutte ndenge boko yoka na benga des shows Denar TV.
soki oza intéressé. Voilà autre ngate lo bapona lelo yango wana. Soko taningamba liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Benga biso na masolo a bien. Grave numéro na ngangwa na WhatsApp, benga na WhatsApp. Pesa ba sujet bien o ekomeli ekomela bato mususu te to le belango ekosala bien. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.